Awa sikoto ko embate. Pour rouler, je sais mêler siffler, soit cadence. Ebandakawa. Yango Ebandakawa. Ebandakawa. C'est Just Mister Abidal News. Voilà. Allez Nani. Allez Nani Mélisiflé. Oula jamais les sifflets. Allez Nani Mélisiflé go. Oula jamais les sifflets. Nana Mélisiflé. Oula jamais les Michel Mbeza, Nana Mélisiflé. Yoga Yemba, Michel Mbeza, les patos silencés. Michel Mbeza, mon banquier. Ah ouais, bana monde te motebele en tout cas. Ngai mo muna bino na eli susu. Na eli susu na yebi ke bomo sepela na nga mingi. Elongia Jésus yeyo. Glodie Elongia Jésus en tout cas. Merci na confiance bo pesa biso na chaîne na bino HD la congolaise. En tout cas ya boizala te pe kozala raté. Article 15 émission moko ezana rage ya kosakana te na ba poto na bandenge kuna yo sala na ndenge. Merci pour na ba téléphone na bino bozo benga ba crédit na bino bozo tia ba SMS ba texto na WhatsApp danga bozo benga en tout cas merci na ba remarque na bino merci na ba remarque to tia on a misala vraiment ya boyende zalaka émission na bino bandi article 15 débrouillez-vous l'homme doit se battre to yeko la kolona kobuka kolona tangu ba parents bazana na bomoi biso déjà to sto yeko la de kolona yango wana vraiment tozo bunda kaka malgré ba parents bazate basi ba kufa mais biso tozo bunda kaka orphelin alela raté tika mba alela raté awa toza juste kaka na gambela bana poto correct busumelo donc esika ba bongisa ba téléphone ba mamwebele awa toza esika ba tomona ba téléphone ba ordinateur mamwebele yango to pusani pembe na ndeko awa ndeko na ngai bonjour Kombo nani bana monde entier baeba Kombo nanga ingénieur Fibo. Toza venu Busumelo numéro 18 naza réparateur ba groomer, Bluetooth, casque, power, tout l'accessoire au bassin la rechargeable. Naza na pour nous réparer en haut. Ouais, awa, bono bolandi, ndekwaza réparateur, abonsaka ba boomer, ba mbele, ba radio, ba mbele. Ingénieur, bon, Kombo Olobi. Kombo nanga ingénieur Fibo. Ingénieur Fibo ils ont rappelé quelque chose. Fibo rappelé l'équipe pour réunion trop na Kisasa quoi. Ouais. Yo mo bien. Ingénieur Fibo donc ingénieur Fibo c'est que musala ngo bandiango sikapo to bi Fibo pese équipe moya sérieux bandiango sikato ndenge nini te na bandiango sikate kombo nde sika mais bandi musala ça fait na 5 ans d'expérience pendant bandi musala ouais bana poto bino Holandi maître Fibo lobi abandi musala na ye ya de cela 5 ans maître Fibo o banda ki ndenge nini poko malelo yo mo o mi formato o bima quelque part na école o tangela ngoto ndenge nini. Bon, ma bande na un réparateur, il y a un téléphone. Nous avons réparé nos téléphones. Ton a écouté, na monique, toi, ingénieur téléphone, déjà est belé. Bon, nous avons fait, na istan, nous avons make trop. Comme ça, ming électronique. Si nous avons pensé ming sur la radio, si la formule, yo bimasiko, ba Bluetooth, banin. Si nous avons mécanique technique à Kalana, sika. Nde toyo mélanger ka toyo mona ba biloko pe bimisika yango pe siso mwanzela to sala mamba. Ouais, merci. Après Sinzela pour la Nangobabi. La plupart kotoyo dernièrement nazaki na émission mo awa moi liboso balobi ba misusu na tunande ko mo lobi yepeka uta na bana ko mongsa ba téléphone amoni téléphone nde sala rola pont nde sala qu'est-ce que bobongsa bon okima téléphone to ba mbrieme le kito pe ko lukise le kito po bibino batem sala maboko bon ça sans moi. Bon et ça dépend na mutwa
biso so ate so mon avenue toza ba réparateur ya téléphone baza tellement peine belé et belé pena ezate pona okima problème musanyo suzana on a ba problème nango bon ngamo na mona ke toze belé pena bato ya ba téléphone na mona muto kopo pena aza pena te wana iluka nanu na ya mo mpanzi mais to tika chombo te mais to benda na mo mpanzi oyo ebike batu mingi pena kopo nanu eli bango te métier ya obongisa biloko yanganga pe na profiter na tana ngape to manifester tandambu pona biso ba congolais eza biso ba congolais ngana congolais chinois ça na façon na ye mais so ye pa na ngana sa pe na ndenge ya biso ba congolais quoi. Donc tout ça ndenge biso ba congolais yo na moni ya Rosa le roi parmi ba Diego Kao yo pour Rosa na kati po na moni musala vraiment na réaliser na yo bazo beta dans l'ingénieur fibo ngamo na ye pe na découvrir ça va sikoyo ba risque nini oyo banda musala oyo kuta na ngoto mauvais souvenir nini o meke sala ke lelisa oyo tungisa roti lelo banda kopo. Bon musala technique ezamba réalité belé ba réalité c'est belé ba problème arrive mutu msako nelo ne esala non normal yo simbika ofongoli bo si kangi bo epela pe sute esipe kufi ba réalité za na monde technique bon to éviter mais ba risque ezala na musala technique ata musala chombo ata musala bluetooth ata musala ba écran ba risque ezali après cet exemple ba risque ko ya penit na chombo taper sur téléphone par exemple il y a un problème à connecter au fond la peau qui arrive place connecteur ezali mais na ba erreur yo fond là pas au buka pe display et ben ezapeka risque comme si mutu pa ko ya nelo na abina sa elenique maka interpréteur o ba pelisaka oyo mais na sima ya interpréteur o maladi muso eboti bon le roi ngam na simba ki ya ki na normal ezapeka risque ba risque ezango et belé dans le monde technique. Ouais, bah risque est belé, risque est partout. Risque vraiment est partout. En tout cas, binomo bolani ingénieur fibo. Aza mwana muke mais boulot aza na mwana mutu ya nenga mukete. Bon, ndeko nanga isiko yo pe au formaka, ozape na ba élève na yo to na nuté, to pe ozana bandeko, ezana bandeko musu bana besoin, batinda bandeko na bango. Est-ce que au formaka pe oyekolisaka pe? Ouais. Et là, on a des métiers. So, bon, il y a un peu d'élèves, nous avons fait un liboso, on a un peu d'élèves. Maintenant, on a formé des élèves pour Moussala et Passi. Bon, il y a moins de jours, il y a moni, ma casse, il y a kimi. Mais on a moulende, bah, l'obing a peu dans athée. Moussa, il y a peu d'ana. Et ça va, bon, ça dépend esprit, il y a élèves, n'engue pas l'ingé l'obina et comment. Ça dépend de tout kaka. Mais on a formé des élèves, oh pas à pousser ba. Ba former pe lobinae normal. Ba former pe lobinae ingénieur fibo sikoyo ba retomber nini vraiment o kutana na ngo en tout cas bo ganyaka vraiment et sungaka yo musala na yo et sungaka yo vraiment ke o développer o sal s'appelle libota na yo. Bon. Les gens ont ka ba moyen de vivre pour na ba séjour. Mboka na biso pena eza pena hein. Ndenge pene senga to vivre bon te biso nde to aboy to na facilité d'ailleurs côté biso na usine ko monter pe pièce ya ba congolais pour nga na facilité so penga tous les machines pour nga mona ba machine mais soki o pesinga pena o esengi na monter pe bluetooth na pe son petit titre ba congolais mais tous aura ba moyen de vivre pour na libote bika moi si moi na mais o ya rosunga pour na vie à venir lobby. Ouais, muke. En plus, talara yope obimana ista toyebi afoba ingénieur ista afsala robot ça na roulage tout monde a l'extramit tout ça bana istande ba salango ndeka ndeko lobi bana poto azana besoin de soutien bolo banini ro senga na banini bandeko bazana posa basunga bato ba bino bazolanda biso na minute oyo moi lisungi rolo bana bango nini pe pesa mo numéro na contact ba uzana besoin na yo et au sala malamu loba vraiment. Bon, bana poto biso to bando na bino ba congolais quoi. To na mboka na biso. To botama to kolia to développer pe ba maeli na biso ka non to ye ba mboka o bino bozate. Mais selon quand to mona ndelo pratika tindi pe biso pe to
tosali mpe mwa mayele na biso mais tozala besoin ya aide boyoka mpe ke na Congo baingénieur mpe baza kuna baomonte mpe biloko ya biso bacongolais sans ke omona nkombo ya chinois indien libanais pakistanais omoni mpe ya bacongolais na kati kuna ezala bien soki mpe bosungi biso made in Congo ezala mpe bien so bosali biso mpe baaide towana mposa basoutien po ezalaka boye moke evimbi mpe so boyede biso ezala bien. On peut s'animer, on a un contact et ça la malam. Ouais, numéro on a un téléphone, il a 089 02 02 043. 089 02 02 043. Ouais, de quoi passer numéro na yango wana. Bon, tu habité ingénieur Fibo. Ni combo ya maison na combo nini? Combo ya maison na la vie c'est une combat. Waouh, la vie c'est une combat. En tout cas, c'est trop profond. C'est trop profond vraiment. Pourquoi la vie c'est une combat? Parce que à ta journaliste, yo mo boyebi via moi mobali. Ato sala na banki jiwa pe metili wana yo zaka na combat. C'est ça na on appelle son combat na potili wana na combat. Ya wana penser au pesa on peut titre na. Merci, la vie c'est une combat, tous à la maison, la vie c'est une combat. Ndeko sko zolo banini na bandeko oyo na nupe bazana on a ba parler, bazo eloko osala te, bazo zela kaka, o mboke bunga, soki nini bazo zela eko ya lokola man, eza ndenge ni. Ndeti na mboka na biso lelo Congo oyo eza pasi. Dans moi mobali na vie so da oboti ko mobali okoli ou atteindre d'aba 16 ans, 18 ans, faut bada bagarre ya vie. Pour papa ozala normal, maman ozala normal, mais na moment msupe ba océdé et senga yo moko ki mobali na yo o manifester. So za ndaku eloko osala te. Oko ya so passer journée à 5000, 8000, 7000 et ko sauver pour na journée à charge te. Ndaku ba aider mais mes fils ko 5000 na mois sagesse mob 5000 na mois sagesse lisuka banda pe 5000 soute comme yo ndozo bimisa yo moko koleka 5000 mais yo profiter ka ozo eloko mo o azan eloko sa te ave ezaka a aide oye botale eloko pièce obwe na bo pièce tant on a expliqué yo peka zara mutuka yo ebine konde zara vous avez une belle professeur après ça ko même na mutu. Merci mon amutu. En tout cas, toujours qui est vers la fin, toujours chité na biso. Moi bambote nanga na pesi mingi na bandeko ba soutenir biso. En tout cas, maman Espérance Bongo, merci vraiment, merci maman une fois, encore une fois merci maman na ba bien fait aux sala na biso baleki na yo ba na yo. En tout cas, merci. Na pesi mbote nanga ina Rachidi Assoumani Dora. Moninga nanga médiateur à Malonga na pesi mbote Ramsès Kombo coordonnateur nanga na pesi ba mbote belé MP4 Dominique Moulumba na pesi ba mbote belé Trésor Mangasa ba mbote belé na États-Unis Patrick Kafu na pesi ba mbote belé maître moi Lilo Basuka et ça la bien peu bonne émission article 15 au monde ndenge nini Lilo Basuka ezate lobasuka ezaka keba na poto so balinga bandona ba congolais na bité keba o bafana na poto bande kuna ba congolais o bazana ba étranger ba pensa biso peso to ana ba mo ba idée ya ko développer mboka na biso na bilo misu ezano ya mikeo no to ana sima basunga biso lilobanga suka ka ya ngwana na pesi mbote na bébé na Stéphanie na maman exaucé na masa na $, c'est tout. Merci. Ah, merci. Numéro contact qui peut ça Pesaki donc c'est ça. Émission na bino comme na suka na ebike. Boza toujours branché, bo s'abonner massivement, boza jamais déci. En tout cas bambote belé na pesi bino. Ce qui nous a zonguité, tout le monde en a lisusu. Ingénieur Fibo, en tout cas, merci vraiment la disponibilité na yo. En tout cas, nous avons vraiment abattu la tinda bakilien et belé. Merci vraiment. Merci monsieur le journaliste. Na CP non makai, soit congolais mon venant très sage. Merci. Merci beaucoup. En tout cas, à la prochaine. Bye. Rula sa papa na bango, rula sa sali suwa, batali yero bana zela, rula sa sarata bares, rula sa papa na bango, rula sa kisara ndubu, rula sa plamadinanga, kiya melala bandage nini, rula sa bisanyoso, ya mama komako. Awa siko toko embate, pour rouler je sais me les siffler soit cadence.
Ebandakawa, ebandakawa. Yango ebandakawa. Ebandakawa.